1308 code à succès, code à mbongo, code à moto, simbi oziki. Shana banane sana. Shana manana mayana saka. Ata uzana Brazzaville, olingo fêté mariage na yo na Kinshasa. Ata uzana Congo central, pas ses alités. Ata uzana ba province, olingo fêté mariage na yo na Kinshasa. Mutapesi fête elengazali se moko na lobby yoyo pro azali wapi. Kanga adresse malamu, comment adresse oye kopesa libala na yo valeur, oye kopesa fête na yo valeur ezali se moko quartier 7 na Njili na immeuble Selem Voima. Mama yoyo kozela yoyo pro kozela maboko polele ba costume ya papa ba robe de mariée ya maman atape pona ba fille d'honneur na yo ba robe ya mbata ezali kita kaka na kwa kimbuta to pe na première entrée ya Njili yaka mutu kanyo seza kokota atape ba moto yebisa ozoya na immeuble Selem Voima akokomisa yo pe kokota bakoyamba yo maboko na kimia pene sengo kasi suki wana te awa toko pesa pe ba formation ya make-up coiffure couture et bongo perlage et beletoye bakangote perlage ezali ndenge totongaka basaki na bambuma oye bimisaka beauté africaine yako ekolango o comme entrepreneur o bongisa avenir na yo et pa ya yoyo pro oza na posa ya kobenga pour que obuyeba soki obungaki numéro yango yo na se écran mema yango koma yango partout soki obungi kobenga Malebo Movie na kolakisa yo ndenge nini okosala pokutana na yoyo pro kitoko nga na yo kitoko film na biso yango ebandi 4e partie pe suite fin ya film na biso ya kita avec le sexy boy Malebo Movie Daddy Cœur 25 fois champion du Congo yeyo na lobaka na kosaka te na bandaka pe na silisaka yango yo fin na biso oyo toye kosisa na ngumbula pe toye kobanda na ngumbula ya sika kaka ndenge talakaki yango yo tolanda ngo 4e partie pe fin kasi loko la fin eza molai mingi te tokobenda une petite partie na 3e partie pour que 4e partie na biso etonda tosilisango lobby film asika ezali même chaîne même heure kaka esika otali biso kokende pa emosusu te kutana na biso kakawa soki obosani programme benga Malebo Movie soki pe orate film na TV problème eza te landa biso na chaîne YouTube na biso ya Malebo Movie TV kuna kobosana te s'abonner meilleur vœu 2026 na bino banso oyo botiki biso te o bozalaka toujours scotché toujours branché na ba film les sexy boy toujours branché na ba film Daddy Cœur toujours connecté esika makamba malamu ezali kasi mama na lobaki zalaka na stylo toujours na papier pembeni parce que na chaque film tout ça comme la bino ba verset biblique oyo ko permettre que édification ko tokatsa motema pe makanisi fungama yo olonga mitambo nyonso o diable aza kotielo na nchela tolanda film et puis tozonga na sima pe toyeba ekendaki ndenge nini ekomaki ndenge nini alamu nazo zela nazokomo konte mikolo namona bakoko na ngai bayunga na pembeni na ngai batungisa ngai papa yo na bakoko on dirait que motini kanga mbango na bala kaka pour que yozwa kaka bakoko on dirait ba makako ba matara nzete nazo ebisa yo omoni biso balobaka moto ya bonya alona kanzete pour que mokoleko bota erobota ya fandaka na se azwaka mwa kimia bana na yo basa bakoko na bango pesa nga kimia papa na yo kiyo yo na ba proverbe mboka na yo kiyo toso ya kalate d'accord mwana na ngai bon voyage nato zela bino papa nakomi kutu pressa ko mona yo d'accord papa na ngai bye au revoir mwana na ngai mwana na ngai aya ngape nakoma pepe nakoma koko koko nyonso azalaka na esengo ya bakoko babotama pour que ye pe akoko epakoma koko
génération à génération bongo ezalaka malamu tala mokolo ya libala mokolo ya introduction mokolo soki ya présentation soki pe ya date eza kaka libala yoka esengo ndenge ezalaka boni aye kobala o namoni makasu ezalaka baparti ebele mais ezalaka kaka moko wana témoignaka unité ta symbole ya unité harmonie pe bienveillance exactement nasa na posa ya ko pesa makasu oyo et pas m'inviter na biso je pense que na bande pas ya papa dans la mariage coutumier c'est le mariage o nga malebo na lingaka koleka ba mariage nyonso po wana rappela kabiso esika to uta pe o peso ki toza banani okoko boya nyonso kasi bokoko okoboya ngote parce que yango eza origine na yo esika outela tala makasu papa yebisa biso tina nini pa na biso baye kosala tina boyi na bango eza nini yebisa biso boye malamu na bino merci napesi bino nyonso mbote losako na bino naza na posa koyeba eloko nini ememi bino awa mokola lelo na ndako na ngai na biloko ebele boye nango et puis comme ça tokoko solola toyeba tina boye na bino parce que nde nazomona bilongo na bino nazomona tina boye na bino mais naza na posa boloba tina boyeli awa bino nde boloba bayeke na ngai mbote na bino banso mbote bato na biso balobaka kuna na mboka na biso ya Edo ke soki omoni makaku akiti na nzete akiti tina se seke alandi bitabe na yo ezaki na nzete alingaki alia ekwe na mabele yango alandi yango bino boyebi oyo nini koloba engeloba ke soki omoni lapin na moi makasi boye seke yeba bazolanda lapin wana to lapin azolanda nde eloko omoni mikolo ngongo osikoyo eza siko ke lapin azolanda eloko azolanda carotte na ye eloko eza ya ye donc engeloba ke te o lelo tozoloba lelo eza lapin te mais eza lapin oyo abongwani moto lapin abongwani moto bayike na ngai mwana na ngai bosomona awa boni alobi ke amonaki akutana mwana mwasi moko ya kitoko na kati ya lopango na yo oyo kombo na ye Isoken et puis ye aye asepeli na ye yango tina boye na ye awa yango moni loko ya tradition esengaka boye tina boye na biso awa yango wana pona mwasi ya kitoko oyo ya monaki comme ça na koko vanda tina boye na biso awa yango wana ok boye malamu na bino napesi bino nyonso mbote kombo no kutu ezali jeune garçon boni d'accord boye malamu na yo boni sikoyo ekozala malamu napenga mwana na ngai comme ça yoloba na munoko na yo yepaloba na munoko na ye soki ayebi yo boni soki pa lingi yo boni comme ça boko vivre vie na bino mbale pona libela seko na seko awa boyebi kinzonza ngo ndenge ezalaka isoke ye yo penge bungebu mwana na ngai yo abaluki elongi ya mwasi ampaka abaluki elongi ya mankoko baza comprendre te yango yo mwasi yango ekobala nde yeyo mwasi elongi ekuba boye o mpaka te yo zoloko mpona bagene fi omoni te kaka mpaka nde ekobala telema tokende oyo eza buzuba telema tokende nalobi telema tokende mais tosisi te boke wapi yango tosisi te bosela boyaki awa isoki yeyo te isoki yeyo nini yango oyo étrange boni mon cœur okei isoke mokolo ya libala na ye abimi mpo mobali apona andimake yeyo papa oyo ngolobani yango pourquoi tozokende te pourquoi fani kimia mama même si mokolo na ngai te yo so mona o même biso musika kuna to ya pourquoi embarrasser biso yo ngo pala mpaka wana te ndenge bozo mona mpaka est-ce que tel na benga ye mampaka to na benga ye semeki na ngai asa na 34 ans est-ce que ça aveugle moi so mona na lokola 60 ans sur 80 na bisakio déjà mozo mona
kokoma ba conseil conjugal tala ndenge comme si yo on parle de mécanisme ya ki africain olingo pala mpaka sugar mommy wazo mona na lokola ndoki nazo ebisa yo ko banda lelo esere na oyoka soko za na posa ko bala manko kwana ngai na batu na ngai na libota na nga to kosunga ote toko ya te toki na biso tokei tikana na manko ko na yo na place aboni okosala nini mwaso vandaka na ye 34 ans kasi mokola libala libota na yo babengi ye mankoko parce que bango bakomona ye elongi ya mpaka mais eza mbala liboso te esalamela ye bongo mwana na ngai makambo ebando salama uta mokolo nini combien de temps maman papa 8 ans déjà 8 ans déjà depuis makambo ezo salama 8 longues années papa de souffrance soni na regret naso epate pendant que nga nazo mimona naza irréprochable mibali nyonso soki bangi babala ngai bakimaka kaka mpona likambo lolenge oyo nayebi te nayebaka pete nini ezolekaka to nini elesepasaka na nsima soki akomika makambo ya libala okomona nakomaka lokola mpaka epuis nyonso ebebaka nyonso ekendaka kaka bongo na perdaka na revenaka zero papa nayebi te na situation oyo nakosala nini sikoyo papa olingo loba ke 8 ans te oyo ezwi ngonga mingi vraiment likambo oyo eumeli mwana na nga mwasi onyokwami makasi onyokwami vraiment tika kolela susu te kolela susu te kiba na mamaleki akoyiba telecommande lobela ye sokorobondo ya bokondo atika telecommande totala isoke akosuka wapi papa eloko moko te zo changer eloko moko te zo sala malamu ndenge nazolingela papa isoke ye mabeni ni réellement asala pour que chaque fois soit komi pembeni ya libala ekimaka ye abimaka akomaka elongi ya mpaka mwana na nga mwasi komitungisama te nga na kosala quelque chose na likambo oyo na kolukela ngo solution oui ndimela nga na kolukela ngo solution papa solution ino koluka exactement okosala nini papa mwana na ngai nazobisa yo soki likama euti na ndenge ya besprit alors esengelaka kozonga na source ya problème mwana ya bilima mpona kolukela ngo solution oyo eza baaffaire normale te oyo eza affaire moko spirituelle oyo eza sort spirituel alors bakataka yango spirituellement ndongo za wana eza très puissant sort yango papa sort papa ngolo bake balakelanga mabe eza lakeli est-ce que olandi isoke mwana na nga mwasi kitisa esprit na yo kitisa molimo na yo sala calme c'est détendre kolela susu te ngai naza tata na yo ngai nakosala quelque chose na likambo oyo ngai naza papa na kola soki naza papa na yo nakosala quelque chose tala ngai ndenge nalobi nakosala quelque chose nakosala papa oza sûr oui naza sûr okokoma libre d'accord papa iniyokwe yende muto déclencher bitumba oyo ngai na jure okosilisa yango te ngai nakoboma yo est-ce que o comprendre esika problème ya isoke mwana ya ogie ebanda kuna mama ya enare alobaki ke ongie nde moto aboma mwana na ye yango ye alakaki ye ndenge ye anyokwamaki likolo aliwa ya mwana na ye ndenge pe ye pe onge akonyokwama mpona likambo oyo etali mwana nene yekono ogie oya kosala nini awa oza na posa kokufa olingi odaye te yo na ngato yebi ke yo okoboma ngai te te ya solo nga na bomaka nzinzi te me ngai na koko tourmente nzinzi napesa ki pelekese
ngai nakokanga bango nakotia bango na cage. Iyenokwe libérez moi na langa mwasi nako libérer ete na se ya moi oyo mutu makote ako libérer tia kufa ako tikala komona ndako ya libala te ata mulili eye ngai na latisie elamba oya ngai sonye kolanda ye partout. Na linga komona na nga mwasi asa héritage na ngai asa esengo na ngai s'il te plaît libérer bango nako libérer ete acha sana besoin makila oyebi pax otozalaka nango wuta bokoko na ngai otosala na aje acha sana besoin makila pour que alliance na ye et persévérer alors moi nanga sengeli abala pour que na pesa ye bana bakoko pour que aje azwa pour ngana continuer ko vivre na posa ko kufa te tala ngi nazo kufa tala ngai libérer mon nanga mwasi comme ça koko bala abota bana apesa nga bakoko na kolia pour na vivre ozazoba yango tina yo za na posa na libérer mwana no mwasi menga na pensa ki kolinga ka mwana no ya mwasi joko yakinde awa pour que olia bana na ye o mela na mokili te ngai jamais na ko libérer ye aux égoïste tala motema na yo ezaka kamabe ezaka motema nzala motema bondoki alors yo so luka liberté pona on continuer que demeurer na ténèbres soni na yo s'il te plaît na bondelio libérer moi na ngai ya mwasi s'il te plaît libérer moi na ngai ya mwasi te okopondela la ngai société na za na trois na ngai malédiction za déjà scellé tala ngonga nyonso ya souffrance na ye ekokoma récompense pour ambition na bondoki yo okobikisa mwana na yo te parce que oboma ya ngai kende avant que mon pépé mema mwana na yo pour que osonga lisusu pe awa te akufa libela. Est-ce que au comprendre le vrai problème ezali awa problème eza que onge abomaka enare mwana ya mama eyanokwe yango mama eyonokwe yepe awakela isokwe sort que ye akotikalaka jamais kobala alatisa ye oto bengaka couramment peut-être masque de vieillesse isoke ekokinango naso comprendre te pourquoi naso comprendre te na ebite pourquoi bango basala ki bongo naso yebate tala yokangai c'est juste que et ça que mes parents des fois bazalaka un peu bizarre un peu compliqué on se comprendre na bi exactement juste ça problème moko conjugal normal oyo comme ranongo na batnyos honnêtement na zo ebate na kokon dimatiki ba parents nanga ba kokaki ko réagir bongo est-ce que yebi ke na libot na mariage nanga liboso makamba bwepe salama kaka yango même likambo e salami na oyo ngai na salaki choix maman nanga boyaki papa nanga boyaki kaka ninge ba réagir na oyo ndenge ba réagir saki na owana tala oyo expérience na ngai alors nga na zo planifier to luka solution stratégie moko boy comme ça to sala ke ndenge to ko s'en sortir na problème ango sala calme na ebi nga na saboni Clark ba benga rango si Clark C problème plan C quoi on se comprendre nous se sera kaka moi kondima yo sala kaka na kondima to ko ke ko fanda boyete totala est-ce que vous comprendre yebango il faut sala kapre ya sala quelque chose pour na ko réagir ko contre-attaquer na c'est vérité et puis tala il faut sala toujours OK prêt à tout accepter et tout combattre tout rebâtir attendre ce koufi faut sala prêt à repartir à zéro na c'est bisayo ata ce que zo monezo simbate alors ngai na ko sala car na position na yo ngai na lobby et ko simbate ngai na ko bala yo aux assure on assure que ko kitenga te ngai na so ebisa yo ngai na kotika yo te ngai na kotika yo te est-ce que zo kanga itala ngai boni Clark na ko bala yo yoka est-ce que ozondi melangai oui est-ce que toi talanga ne longi ozondi mela abaluke longa mama koko les sous Jésus ni nyango boni andimite asokoli bisu te eza nango lokote on dirait météo
moi mulunge moi mulunge za makasi yango sani tindire moi vertige dans un pour comprendre que ne se koleka malamu d'accord ne se koleka malamu Jésus bébé ni nango bébé ni Jésus boni lobelanga te ni nango zoleka alati matalatala alongoli azomona mwasi na ye elongi ya mankoko Jésus bébé s'il te plaît parle-moi yebisanga ni nango bébé s'il te plaît parle-moi je suis ta femme te bosala ma principe et aussi mbatem bébé linga kanga nte et aussi mbatem boni s'il te plaît Boni yebisangai solisangai boni t'es désolé okuta na mobali akobala yo moni tala okuta na mobali akobala ngate pardon na kobala makoko te pardon boni te nabi mto akobala yo tikanga la kende bébé nabi tikanga kimia nzambe boni s'il te plaît boni nzambe na ngai Boni tala osali ngai boni Nzambe o. Est-ce que oza kolanda onge alia enare mwana ya mama eyokone mama eyokone alakela isoke mabe alatise masque VS chaque fois ko betaka lisolo ya libala na mobali mobali akomona ka elongi ya mankoko pe akokima kaye atikala kabongo 8 ans na ba relation nyonso kenda kaka bongo isoke koloba bongo te. Est-ce que maloba ote maloba za na pouvoir momo inanga ezo s'écrouler kaka boye ezo s'effondre na yebité pour comprendre ngate mbala oyo c'est encore de pire en pire baboti ya boni bakizonga kina kanda ba boye libala oui nazo yebisa yo te ça c'est de trop. Je suis tellement embarrassé. Non, Nzambe. Boni alobi kasinini te. Boni alobi nini te. Boni azaki na mauvaise nouvelle te. Yazaki ne calme. Boni azaki ne calme. Te. Situation est comme incontrôlable. Moi, je pensais que c'était juste quelque chose d'apparence, que tu pouvais changer ta robe, que changer ma make-up, ma plante, nayo. Dès que tu bon sanyoso. Mais comme très scandaleux. Parce que, mi pas les belles pourquoi bazo sondola yo. Et puis, bonia comité nandaku, y a papa na yo. Pour que bassa la libala. Te, comme vraiment très encombrant. Ouais, comme c'est un truc que l'on solution réellement. Oui, nazo ebisa yo. Papa n'a pas bongo ki akoluka solution que sengeli pas ça la rite spirituelle pour que pas empêcher pas kata lien oyo pas kata nyonso oyo sala masisuté ba rite ba ça elanga ba rite bon comprendre te ba rite isoke oza mo Christou te eza lango gravité eza juste que ba rite spirituel. Et puis, ngana kozala katite na rotina kaka mbongo papa okende basala bikila kilawana te yoza croyante soki kaka mbongo na yo ekoti na kati ya makambwana eza lokolo faire partir na makambwana différence ezate tala 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 elobi boye komi bomikoti sana kati ya makambo ya ba croyante ya ba non croyante parce que soki bomikoti ici eza lokola anarchie na kati ya ecclesia parce que ténèbres na lumière et quand vous allez scamoroter ce continue mbongo et ça le continue na makambo ténèbres continue na mbongo te ce que bolingi na salanini vina nge koko continue boyete et koki isoke ndimela kaka nzambe na ndimela nzambe est-ce que besoin la place nanga et koki tika kolela et koki nango debi yebisa isoke ko. Il est facilité. 8 ans, 8 relations. Et que kakaboye. Yo, na place ya isoke. Est-ce que kozonga mboka basta la yo bikila tope okende ecclesia oza ba solution. Papa. Moi nanga mwasi. Papa, oyebisa kinga te goza ko yao. Na yebisa ki ona za na posa ko protéger yo. O protéger nga. Oui.
nalobaki yango naza ko penser pe ke na kosala yango papa soko ozobanga par protection ba solo ka bakisa mike mboka papa naza intéressé te nalingi nanga pe yango te kanga monoko na yo mwana oyebi nini kanga monoko na yo oza na posa o vivre vino kaka na ba tourment na ba mipepe wa mbonge e komplikaka yo ba ndoto na yo kendaka kofele bongo okobala te wana eza normal te eza spirituel tikanga na zwa solution makamni ozoloba awa eza na bokoko oyo science emonaka te epi soki bamoni yango bakokokobikisa yango te esengeli nasalela yo bikilakila moko makasi oyo ekoprotege yo elongola soni na bareproche oyo eza na kati ya nzoto na yo batiango kotia na zoyebisa yo tourment soni ekozala mosika na yo fino mobimba wana eza l'unique manière oyo tokozwa solution papa zela nanu eske mwa eza te okende tikanga papa nakokota makambo te est-ce que nzoto yango eza ya yo to ya ngai soni eza ya nani ya yo te pourquoi nakokende kosala na nzoto na ngai yo nde est-ce que awa papa ye est-ce que papa akozwela ye solution yo pe moto oza kotala film est-ce que d'après yo eza solution malamu oyo isoke azwi tala biloko papa aye nango awuti nango mboka aye na kila aye na biloko ya mboka kisi bampungu na baskelete mito ya bato bawa tala biloko bango bakosalelaka misala na bango ya mabe na mboka est-ce que eza manière ya malamu ya kose protéger awa abandi koyemba azoloba soki pa aza kosaka nalobi nayebi te omo okudu ngai na kotia yo awa na kati ya ndako oyo oprotege mona na ngai ya mwasi comme ça akoki kobala mpe kobota bana comme ça tokozwa makila ya komela papa tala yeyo papa oyo kosala nini na biloko oyo awa papa biloko ni oyo kosala nini na kati ya ndako na ngai nayebisaki yo deja naza na posa kosimplike na kati ya makambo oyo te pardon so biloko bima nango nazosepela nango te kanga monoko nini yo oyebi tala nayebisaki yo kende kolata iko te comme ça tosala makambo esengeli kosala mpo na fortifier yo nalebi pase mitema ozoka te papa pardon est-ce que moi ezate okanga bisaka oyo okende nango tala peza solo biloko ngo ezala kaka solo mabe boye naza na posa nango te naza na posa nango na ndako na ngai te nini yango yo yebi kende kolata ikoto ozongawa papa naza na posa biloko na ndako na ngai te babiloko solo mabe boye nga pe defo na mitunaka pona nini bokoko ezalaka kaka neti mwa solo neti mwa ndenge omo okudu lokola oumeli nano meli makila ebele te o esengeli na yo ngai na kotia yo awa o protéger mwana na ngai ya mwasi comme ça ya kobala abota comme ça biso tokozwa makila assez suffisamment ya komela omo kudu yende mwana oyo basakelaka na ye pour que aje amela makila ya bana na bango soki bakumbi zemi bango babomaka bango pour que makila ya bakoko na bango esala ke bango ba se rajeunir pe ba womela okati ya mokili kaka losambo nde koki kobikisa yo na bikila ya boye ikote esprit oyo etambolaka etikaka bilembo te lokola na tie loboko na nga likolo ya mwana na nga ya mwasi batela ye na elilingi na yo wana papa akosala bencantation ikote tala yango ndenge ekendaka kaka ndenge nasali likambo oyo likola mwana na ngai bencantation oyo tika te molimo ya soni pe ya reproche oyo avegla bote na ye mona na miso ya bato ekata na lelo esprit ya soni tika te souffrance oyo aza koyoka sikoyo elongola oyo mima yo mosika tika te bareproche elongwa na kombo na ye soni elongwa tika te soni ekende mosika na ye ekende mosika
Hey. Bakokata ye banzoloko après ba rituel oyo basali. Hey. Isoken kobanda poko ya lelo. Malédiction à ta bon côté. Et koyeba lisusu kombo na yo. Ngai na couvrir yo na kitoko ya ekote. Misu nyonso oyo komona yo pe ekolinga yo. Esprit ya soni. Ekende. Tikate esprit ya bolingo. Ezo makolo pe elongwa na molili eyako yamba yo uta poko ya lelo. Malédiction à ta mon côté ekoyeba lisusu kombo na yo. Désespoir ekatani lelo. Sikoyo komi libre mona nanga mwasi. Okomi libre. Ikote o. Eh. Merci. Meilleur vœu na pasteur Timothée Mbwala. Pasteur exécutif Nabiso Topesio meilleur vœu. Tobo Sainte-P, le prophète Gika Songo, Oazali coordonnateur en charge du domaine de prière. Kamba bisoka kanalo sambo, dengue o salaka, poma kamba boy, et comme la bisote. Tobo Sainte-P, prophétesse Bijou Mitonga, Oazali coordonnateur en charge des cultes. Nzambe ape Sabino Makasi, bon continuer ko kamba biso toujours. Nanzela lo sambo, a mbula ya 2025 comme na suka. Toza ko kende. Au côté 2026, Tikate Nzambe a continué à tambola na biso. To lembala lo sambote. Parce que Bible lobby prier sans cesse. Ce que ozako sambela sans cesse. Nengolo Nzambe grâce ya naye et ko tambola penayo. Bipa ibiso ko kende. Bipa ibiso ko tambola. Awa. Na yebite. Eloko ni na zako mona na butu. Eh. Na lobby kanga pema. Meilleur vœu na famille Landu Mobimba. Papa Simon Landu Motema ya mama Lisifuti. Meilleur vœu na Bino. Meilleur vœu na fan club de Malebo Movie Kinshasa. Fan club de Malebo Movie Brazzaville. Fan zone de Malebo Movie Angola. Na Bino pe baye. Bosali bipai na bipai. Komela biso sikoyo. Est-ce que oza kolanda film malamu? Ce qui peut comprendre te. Benga biso kasi. Ce qui rata qui filme na TV. Ils a simple, yaka na chaîne YouTube na biso ya Malebo Movie TV 2026 to la kakibino boya na compte TikTok na biso yaka biloko asikezali parce que kalate grâce à ma partenaire tokobanda pe diffusion en live kasi landa film malamu kita 4e partie pe fin nango yango yo azomona nini wapi pasteur Timothée Mbwala alanda partie oyo. Azomona soki porte soki pe garde-robe eza koninga na yango moko afongola boye amoni biloko ya ikote ayoki mongongo ya mwana akolela akosala nini balobaka omoni ndoki belela kasi ye abeleli te. Est-ce qu'à Koko ma baba to penyenye kokamba ye Jésus-Christ. Bébé Nyango, Olivier, bébé, désolé madame, désolé na bangi limbisa ngai naza désolé, limbisa pona papa na ngai, ni désolé kawa, ni nyango ete uchi wapi, s'il te plaît yakate, tala. Mama ngate natiki papa tala dusa yango na mona mama na ngate na bondeli olimbisa ko salanga mabete madame limbisa mama limbisa ko salanga mabete Oliver zonga nzambe na ngai Oliver zonga ko. Est-ce que au comprendre partie au malamu na kata butu alala kina chéri na ye Oliver asutu kaboye zoka chéri ne Oliver ayoka ki mungongo na garde-robe afongola ake mona ikote oya yakana aje pona komila makila. Bon après-midi fanda tout ça na moi lisolo sengi to solo là. Est-ce que nous sommes malamu patron? Oui. Ah le nini pas exactement. Nous sommes vraiment bien. Mais tout ça, moi quelques remarques aux concernant l'apparence na yo.
ba client pe ba consommateur na biso baso ba kozo bangisa bango na so bangisa bango mais te na so comprendre te ngana bangisa moto te direction pe sololi concernant la situation wana bazo meka ko comprendre mais en tout cas sengel na yo otika biso o kende ko luka entreprise mususu parce que réputation na biso za primordial pour na ba client pe pour na apparence na biso na niveau à marché international. Donc sengel na yo otika biso pardon patron na ça nga bien est-ce que na ça mabe te na son dimela yo koza bien mais direction ici zwa ki décision oso bangisa bato mademoiselle Isoken en tout cas sengel na yo luka place mususu OK ne musala patron na ça vraiment na besoin musala oyo s'il te plaît patron. S'il te plaît, patron, na ça n'a pas ça. Ya musalo, ça là quelque chose. Hey Jésus, hey Yesu nangai. Isoken, ye mutakanisaki. Soki alandi nzela papa na ya zakola kisaye akoza solution na ba problème na ye. Nzoka ayeba kite que papa ye pas la complice na makambu oyo ya yi côté na ya ba adje oyo ba melaka makila ya ba fœtus soki ozana zemi bango ba benda kamakila wana pour que bango ba se rajeunisaka bazalaka toujours bilenge pe ba umela na mokili to pe simbote na prophète Giga Songo bote pe meilleur ve sika ezwami yo monsieur Christian wapi yo ozako mona na te awa Isoken akobenga papa na ye ongie akataki banzoloko asakaki kasi tala lelo yo a perdre na mosala na ye et moi nanga Isoken na bengi yo moi nanga Isoken na bengi allô papa oui allô papa moi nanga yi papa nyoso salaki ya lolenge ni ne simbite e simbite nyoso salaki papa e simbite nandenge nini wana kukoza la possible to na s'assurer que nyoso na kosala e simba papa siko kutu ezali kutu kamba protection te ezaki bato kubo kimangai même ba collègue nanga musala bazoki mangai basolo banaso mona na lokola mama mpaka mama okolo mama mpaka papa est-ce que zokanga mais le camarade c'est là qui est échoué papa salami les sous batu nyoso bato za bozo papa sola tisanga na ndako papa tele bloko ya kinango ya mabe ya bokoko wana papa oya kinaona ndako nanga siko tala memelinge komelinga te na se bakutunya loba te papa allo Isoken mwana na ngai nzambe na ngai nzambe nzambe o est-ce qu'akoboma ye eza possible te eza possible te eloko ezalaka possible te ezalaka kaka liboso ya nzambe parce que la Bible nous dit rien n'est impossible à celui qui croit, tout est possible à Dieu. Est-ce que kakanga moko est-ce que naza babe pourquoi bato zo munanga lokwa mampaka lokwa mankoko linyango nalembi komi lobelanga moko bomoi na ngai ekomi kaka nga moko bato bazokima ngai fi yango ndenge nini nango bozwa mino bomoi yango bokende nango bozwa yango bokende nango nini yango Isoken pasi na motema kasi pourquoi ye moko permetaki papa aya kosala bikila papa yeyo aye na ndako ya mama oyo babomaka mwana na ye mama ya enare nebisaki kosala masusu te ekosimba susu te ngana totosilana soni efusengeli elungwa na nzota mwana na ngai yeyo asentir ke moto akoti na temple na ye azo libéré mwana na ye isoke oza libre tala bandoki bango na bango bakobomana s'il te plaît yo nokwe libéré mwana na ngai kaka bolingo na ngai wana sengo na ngai mwana na ngai héritage na ngai nde mwana na ngai s'il te plaît na bondeli yo mwana ya reine mère libéré mwana na ngai mwasi te ngana ko libéré mwana na yo mwasi te parce que yo lingaki osala ikote pouvoir y côté o libéré mwana na yo au contraire ngai na timbelaki yo na comprendre que ekosimba te na bondeli yo libéré mwana na ngai mwasi comme ça mwana na ngai mwasi abala ok et si operdaki banda kala
tika te force ya alliance ekweya obini alliance soko za na posa mabele mais mabele ya kolona banyama nanga nyoso lopa likambo lingi na kopesa yo te okebi ko négocier te yo ozo proposer biloko ekopola o nga naza na posa ezaki alliance na aje nga pe naza na posa na umela na mokili ndenge bino bo umela ka pe na mokili nga pe na umela o est-ce que vous allez comprendre dans la alliance pesa ngai bébé wana symbole la bébé bébé symbole la bébé ndenge no yebi likambo wana na yebi ba sekele na yo nyonso sekele oya libota na yo témoin na pesa o symbole la bébé ezate prix wana eza trop élevé oto senga ya koleka moi na pesa ezate ba ancêtre na nga ba ko sepela te aje yaza kina alliance wutali bakoko na ngai utakala soki te ngai nakoboma mwana na yo mwasi nakoboma ye na préféré mwana na nga mwasi akufa na ye mais jamais nakopesa yo symbole ya bébé alors mwana na yo akokufa ezala bongo tala bato ndenge bandimaka kobebisa ta destin ya bana na bango soki bakomi tellement désespéré lokuta na monoko na bango pendant que bana ya bango moko makila ya bango moko me bakotrahir yo yango pesa bomo ino kaka na Yesu Kristo isoke boni oza sebisa kinga ke koya lelo oui en tout cas na baki ke ko sengela biso mongunga vraiment ko sambela to sambela na sambela pepo na yo tant nazalaki ko sambela namoni eloko moko à propos na yo sincèrement namoni elamba moko ya démon elamba moko démoniaque ezo capturer yo efandi yo wana awa bazolakisa biso ndenge balatisaka ye elamba oui balatisi yango na bakitio na kati ya sanctuaire tala bisika batia biso po bomoi na biso ezalaka na pasi misusu bakoliaka bakolataka me babotola bango kaka eloko ekokaki kosala bonheur na bango yo kotala ye na motuka okotala alataka kitoko yo kanisi azalaka na esengo nzoka eloko réellement epesaka esengo babotola ye likolo ya balignée likolo ya basacrifice likolo ya baalliance oyo esalamaka kokati ya mabota ma biso. C'était tellement controverse. Force spirituelle, on a combat contre tata na yo. Et puis na mutu moko boye, parce que ko wela yo, parce que ko bunda. Et puis na kati bitumba wana, yondo koma ki victime ya makambo wana. Diable aza lokuta. Mais na komi nanga victime, ya likambo na ebité, maman, ma chérie. Et belé ba soufaka, basaka ba victime, ya bitumba, oyo ya bango ba yebité, ba yebi petit na te. Mais kasi Buta babotama et comme la bango bongo. Lamentation 5 verset 7 et lobi biso ndeba kobi ki sa biso atabeli biso ba iniquité na bango. Madame maintenant za mu Christo mais ndenge nini ko ko affecter ngai comment ko empêcher nga na bala pendant que na za mu Christo te et ça na balolenge ebele o diable a utilisé pour combattre biso ba croyant moko eza ignorance. Tangu oyebi autorité ya Christo kati na yote wana eza accès moko yami balé eza lisumu pe désobéissance surtout ceux qui n'ont se repentissa bien te au kabwana te na ba alliance ancestrale na yo et puis troisième eza négligence tangu ko vivaka sans le sambo vie na yo comme exposé. Et puis, il n'y a pas que grâce à accordé et pas naïo, libéré automatiquement. Et c'est là qui était, on s'est livré dans l'immoralité sexuelle, au cabanto n'importe comment, pendant qu'on sait qui veut. Il y a pas mon Ephésiens chapitre 4 verset 7, et le but, ne donnez pas la place au diable, c'est-à-dire les diables avoir à soigner soit réclamé kawana, non qui t'a confondé là bas porte mon loyal pas qu'aux soignants par réclamation légale, on le banni par là, tala. Domaine il y a esprit et fonctionnant kana simami beko pe ba motif moko oeza ya solo ya malam d'abord ko attaquer pas n'importe comment aluka ka ba porte oeza polele pour que azo autorisation légale
yango wana ba conséquences wuti wuta ba koko na biso pe affectaka ba lignée na biso pe mabota na biso lelo. 1 Pierre chapitre 5 verset 8 et le diable est comme un lion rugissant cherchant qui il pourra dévorer. Il cherche celui qu'il pourrait dévorer. Batu no sote asolu kaka moto oyo yi azana posande yako dévorer oyo apesi accès na kata bomo na ye. Des fois et c'est la côte à propos ya oyo salité mais par rapport ya oyo muto salaki oyo tikali kolongola ngote isoken mais makila Jésus Christ il est au droit légal pour que okanga ba porte nyonso ti yo oko appliquer yango mais okokika ko ressur yango na se alo sambo pe o s'imprégner okota na lo sambo na kati nango. Madame na sala nini na sala posa vraiment kokoma libre. Et c'est na o sambela par la révélation au revoir au talab écriture Bible lobi yango na Colossiens chapitre 2 verset 14 la version de passion et lobi boye il a annulé toutes les violations légales nous avions sur notre terre et sur l'ancien mandat d'arrêt qui s'est dressé contre nous. Il a tout effacé, nos péchés, notre âme souillée, a supprimé nyonso, ne kokaki, ko réclamé biso, ya récupéré biso, nyonso, oye utaki, uta Adamu. Nyonso wana, ezwa ki limite nango, na croix, pesa ki cloué définitivement. Et là, comme mon côté, il faut exposer en public les sous. Nyonso wana, parce que croix, et comme elembo ya victoire, ou ko empêcher, ba transaction maléfique, nyonso. Galates 3 chapitre 5 le Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi et nous sommes devenus une malédiction pour ceux qui nous combattaient. Banyonga batata na biso makila o ya Yesu Christ e futa nyonso. Est-ce que vous comprendre oko joindre un gars pour 14 jours de prière et de jeûne. Oko joindre le sambo nanga na nzela YouTube. Chaque 5 heures du matin, nous allons connecter. Oko sambela nangai. Toko sambela. Victoire Isaiah yo. Amen. Awa. Pasteur, a continue lo sambo. Azako belela. Azako bondela nzambe. Yesu Kristu na makila na ya sopaki na Golgotha apikisa biso malebo alobaki yambala oyo toko kwanza bango soki bagangi te bakoyambula toko kota bango na misisa na nzela losambo batika bomo na biso kimia batika biso to vivre bomo o nzambe alaka biso qu'importe ba pacte ba alliance oyo bakoko na biso basala sur bomo na biso to bondela nzambe a épargner biso nango kasi est-ce que vous avez comprendre film malamu mabe comme la kabiso et utaka na ba erreur to na makambu oyo to salaka biso mokonde to fungola ka porte parce que le diable ne vient dévorer que c'est lui qui l'a permis ba dévorer moko a dévorer ka batunyo sauté et angwana filme oyo et pesa biso mateya na ki ozo ba produit na ngai na sepe ndenge bo livrango à l'heure alors zela ngana ba non appelo pona kende isokeno tala vie na ndenge ekomi wana akotala nini allo papa isoken papa s'il te plaît nasa na posa kotuna yo motuna moko est-ce que vous avez une idée na makambo ezokomilanga pourquoi tu n'as motuna lolenge yo oui papa parce que naso comprendre te nyonso na kombo na ngai eso za mabe eso za la soni eso za ka ba reproche isoken papa nasa na besoin de vérité ni ngo zokomilanga na yebi eloko moko te apopo ya makambo zoloba na yebi te nani azoloba pe maloba mabe contre yo na yebi te papa nazo tuna nasa na posa ko s'assurer nasa na posa ko yeba bébé moi nanga ko yebi ke ngana lingaka yo et puis na ko linga mabe komela yo te d'accord problème te papa tala ngai na ko sala nyonso pona ko protéger yo naso yebisa yo même kusenge soke sengeli na kufa pour que mutu moko te amika ko simba yo asimba bomo ina ote. D'accord papa. Au revoir moi nanga moi si. Prends bien soin de toi. Bakolobela kabiso maloba sukali. Est-ce que kata mitema na bango ezala kabongo mais na lobaki tozala prudent. To tirer ba leçon morale filme oyo e kabola biso na baboti na biso te mais plutôt et renforcer biso. Et pour sa biso pemeni ya Nzambe, to koma de plus en plus proche ya Nzambe. Pour ceux qui Nzambe te nani mosusu. Awa sikoyo. Isoken atosi maloba
ya maman pasteur na ye wana 5h du matin yo za ko ronfler yo nimbaka isoke na ndimi alamuka na pongi na miso abondela ayebisa nzambe akota likambo na ye aya kolongola ye elamba oyo bademo balatisa ye isoke na ndimi yo oza koniuka mukongo oza konyolisa mukongo ye aza kotanga Jérémie 31 verset 29 ainsi azotanga azomikotisa na kati ya losambo. Est-ce que yo losambo na yo salaka se ya se apongi se ya fatigue nzambe ayo ko ndenge nini ata yo pe soki mwana aya kosola no aza na pisa pongi est-ce que koyoka ye est-ce que kopesa ata litoi awa aza ko se libérer na makamo mabe ya banzoloko oyo papa na ye akataka ye. Est-ce que ça kolanda film malamu? Merci na maman prophétesse Bijou Mitonga. Ya za kolanda biso. Ya poza kolanda yamba message tika tembula oya 2026. Ebe ezala mbula oyo bolamu nde kolanda yo ba porte nyonso oyo ya mabe ya libota ya baninga ya mosala e katana ba porte nyonso oyo fongama po mabelanda yo ekangama. Tala isika akomi. Elamba wana ekolongwa te. Wana is héritage na yo. Ekotikala na yo libela lokola poussière putulu ekotika no libela ekotika la kolongwa te. Awa ye pe a sentir ango abeli likombo ya Yesu Kristo na telemi na kombo ya Yesu Kristo ebikisa ngai na destinée ya mabe ozoloba nini nango rectification zela na bongisa ngai nazali mwana nzambe naza poussière na yo te ngai na kotikala na elamba oyo opesi ngai te libela na kolata elamba ya justice oyo euti na maboko ya nzambe te okolongola ngo te wana ezali alliance ya ngai na papa no tosala na ténèbre apesanga molimo na yo makila na yo eza ya ngai nyonso na kosala ekosimba parce que légalement oza ya ngai te maman na Colossiens chapitre 2 verset 14 il dit Jésus a effacé toutes les traces de l'ordonnance nous condamner ordonnance nous ça ko condamner ngai ye aglongola kiango abuka kiango tongo babaka kine kurusu akufa kipona ngai ngana zali élu de Dieu moto moko te na lobi absolument moto moko te asana likabo asana loko likolo na nga pe sala mai simba moto moko te talaye isoken ye wana na losambo te okoki kozala liberté kanga munoko na yo démon kanga munoko no démon na recommandé yo isoken na nzela ya losambo azo racheter liberté na ye pour que 2026 na ye ezala esengo elungwa ya mawa bato ebele ata okati ya libota bakosekisa yo bakolakisa lokola balingi yo nzoka ozali mbeka na bango ozali makila na bango bakomelaka pasi na yo esengo na bango isoke na longoli elamba wana yango epeli moto ngai oke ngai gardien ya hotel ngai serviteur ya adje koto yo mama eyoke mu yepe akopela moto koto yo papa ya isokem noko die abanyoka ta bilamba parce que elamba oyo ya pututu elamba oyo ya botutu oyo balatisaki isoken yango eziki makila Yesu Kristo libéré ye tala tata na ye ndenge akomi awa azobina ache koto oyo elamba eza kozika. Je suis libéré au nom de Jésus-Christ. Père, je te loue, je te remercie mon Dieu, mon roi. Ngonga na yo olekisaka ngo na nini? Ngonga na yo olekisaka ngo wapi? Liberté na yo olukelaka ngo na lolenge nini? Na koswa na to na kobunda topé na losambo zala esclave ya prière zala esclave à losambo ndoko mona bomo na yo kofongwama lelo za koseka est-ce que lobo yebiso ki okolela kasi tala lisolo oyo 3 mois plus tard toke wapi to se retrouver wapi na lobi ke bana mamaleki akoyiba télécommande lobela ye soko robondo ya bokondo atika télécommande totala isokeno alongi nzambe aza fidèle oui binini kaka siko tout de suite kaka nina zolo bana siko yo presque
Oui, garçon. Bazo bengango balinga balangai. Isoken. Tout garambala moko boy. Ngam na koma ki invisible. Bakoma monanga lelo. Te o eza témoignage. Nazo ebisa yo. Ebinini. On a sukate. Patron nanga rappelé ngai. Patron nanga yo abengana kinga alubi ozaki par erreur. Kutu baza na posa nanga. Ba pesinga pe na promotion. Malobi na banda er na rolinga mkona rolinga. O saison nanga. O la saison d'abondance. O récupérer nyonso ndeko nanga mwasi. Eh, naza tellement heureuse pour na yo. Tala ozomona. Yang muntina na ko garder confiance nanga na Nzambe. Lo sambo. Na situation nyonso ndimela kaka Nzambe. Maman, nalaki na toilette. Kende kaka boye na deuxième porte ko bunga te OK ndio. Honnêtement, naza tellement heureuse pour na yo. Naza tellement heureuse. Nzambe o. Mobile na yo. Félicitations, chérie. Boklo na biso. C'est mec yo. Boni. Talandongo commissaire. Talao. Tala bijou ki toko sombi na wenza bolingo. Na lobby film yango eza kokene na soka. Lobby film asikezali. Mwana ayaki koluka nzela toilette. Ayoki mingongo ya ba bébé bakolela. Wana banani bakolela boye. Ebaka na ba alliance oyo bakoko na biso basala pasi na biso ya lelo tozaba innocent kasi soko lingyo se libéré kangama na losambo akoti na chambre oyo papa ya Isoken akotaka tango ayaka kosala ye ba rituel kobosana te yango oyo elembo oyo mama ya Eyokumu asengaka onge papa Isokeme yango oyo aboyaka kopesa ye alobaka ezalaki alliance na bango nakendo pona biso okomi muninga na ngai comme ça tukobanda kosolola pe belé to sakana pe to sakana o elokwangani ke bana o tango bakendaka pe ba congé to bakendaka ko rendre visite baluka keloko kozwa o soki filme oyo esepelisa yo topesa merci na Hervé Landou métallique papa na Simona Lucie Caroline Esther Samuel Prisbeli na bafilme ya kitoko boye na kati ya mokili oyo élégance eyebanaka na moindre détail eza na esika moko awa na Kinshasa oyo kokomisa bilamba na bino peto ekoma momesano awa epa na biso chaque tissu, chaque couture, chaque elamba ezalaka traité avec respect et excellence. Ba expert na biso oyo ba misana ba technologie de pointe oyo tozalaka nango ezalaka tellement précis kaka pona kozongisa bilamba na bino na lolenge oyo bosombelango na lolenge oyo bino bolingelaka yango. Costume sur mesure, robe de soirée, chemise délicate, top et tenue de prestige na bino, chaque pièce ils ont retrouvé fraîcheur nango. Kasi, l'équipement moderne na biso, pe ba produit haut de gamme et respectaka ba tissu na bino, même le plus exigeant biso. Et si to commande à niveau professionnel, ko bosana te. Bo confier biso ba tenue na bino, bilamba na bino, nyonso bo pesaka valeur pona élégance na bino et pa na biso na horizon net pressing to yebi ko komisa nyonso wana ndenge sengeli ezala. Yaka na avenue du Cercle numéro 11 juste na immeuble plus 243 derrière cimetière ya Gombe. Zwa numéro na biso plus 243 82 52 02 046 elamba na yo ezungingebungebu kaka ndengo lingaka 1308 code à succès code à mbongo code à moto simbi oziki Shana manane sana Shana manana mayana saka